Nous sommes Marché Express Bureautique MED en cycle. Nous vendons pour vous des matériels informatiques tels que les imprimantes, les photocopieuses, les produits consommables, les cartouches d'encre et tant d'autres. Ici chez nous, nous avons une expertise de plus de 20 ans dans les domaines d'impression et de fourniture de consommables informatiques. Sur tous vos achats en ligne, tapez www.congotonnerre.com. Mais c'est vraiment un marché informatique. Commandez aujourd'hui, réceptionné dans 24 heures, stock disponible partout en République démocratique du Congo. République démocratique du Congo, ville, province de Kinshasa, Mbonda, Ekolo, magazine d'actualité. Mbote Congo Kinshasa, Mbote Congo Brazzaville, diaspora partout. Confiance, la fidélité, pour Sarabiso, Yango, et pour Sarabiso, toujours tout le cas. Pour savoir information aussi et à temps réel. Ya solo, nous collons l'équipe belé. Ningo benga kibiso, tourner Papa Sony Akegapi, Papa Obalo Bamakambo, état spiritualité en rapport. La prestation de l'église, la carte ya mboka la biso, l'église où ba mindele ba la biso. Voilà bon école toujours to ba que ça to mener ba enquête ou ka to yeba réellement, je dis azali kaka to kutena yi. Toujours sur l'année le en rapport ya ba le bébé o ya bimisa parce que yena nga mona za toujours convoquer le baki. Makambo ya bimisa ka yango pe salema. Da mona mutu nga mbosiko zali, mo osala analyse, est-ce que réellement ekopisa moto ekopisa makati. Ba ndeko bele beaucoup mettre sur ba téléphone, vous allez la papa Sony. Et me retournez-moi ma question liée à ndenge oyo botina sur ma question na kuina katia ba téléphone na biso pe beaucoup plus tomber ma solo il fonctionnement ba chef coutumier oyo parce que hier d'abord après ma spiritualité à ça sous groupement ça les chef coutumier il y a ba pende tomber ma solo parce que comme ça la constat le oyo ba chef coutumier mi bazo bi ba poche ya ba autorité politico administrative est-ce que c'est ko apporter bonheur na Congo ou c'est ko bebisa ba boka makasi oyo ba ancêtre ba pesa biso voilà. Alors, tu vas dire émission la biso mais avant tu vas d'abord tu vas voir que juste tu balancer sur élément mon pour qui a parcelle à la carte République démocratique du Congo si réellement vous avez besoin au sommet ba produit il y a imprimerie il y a qualité moi ma carte aux en Europe il y a occasion topé sika c'est l'adresse des kaka Congo Tonnerre ceux qui prend pour Congo Tonnerre ba numéro là partout au kozala au voit ba produit il y a qualité il y a occasion tout sika aux Europe ma prix très abordable c'est parti la régie. Nous sommes Marché Express Bureautique MED en cycle. Nous vendons pour vous des matériels informatiques tels que les imprimantes, les photocopieuses, les produits consommables, les cartouches d'encre et tant d'autres. Ici chez nous, nous avons une expertise de plus de 20 ans dans les domaines d'impression et de fourniture de consommables informatiques. Sur tous vos achats en ligne, tapez www.congotonnerre.com. Mais c'est vraiment un marché informatique. Commandez aujourd'hui, réceptionné dans 24 heures, stock disponible partout en République démocratique du Congo.
retour sur ce plateau exceptionnel. Alors, quand Papa Sony, tout sur la naïe, tout le monde au Italie, Bokassi, il y a force, il y a ancêtre, il y a Katambo, on a vu pourquoi force soit le comment perdu. Papa Sony, bote, Papa Boni Sato. Bote, Papa journaliste, on va bien. C'est peut-être sur le monde, on a bien ici à Nangaï. Parce que na ça que on a dit naza toujours pour na kopesa bato makambo o no so bato ba osenga bino na kopesa yango lelo na susu na bino na esengo makasa ko yamba bino pe belé ya kololo ezali ezolo bango. Merci mikolo leke belé bito vraiment leke belé to zalaka awa to betaka masolo na o talaka ndingo atakaka ba église na biso ya ba noir ba église ndenge na ndenge ya pendant tout ce temps là comment il calme obangaka okimaka ba menace ya ba église batakaki yo bien batakaki yo physiquement ou bien spirituellement ou bien ça réellement ni ezana mutu moko azana puissance otakenga te ezana mutu moko pe azana force obundana na Kongo na mona ete quelque chose peut-être ezana mboka o eza uti libande ezana force pour esanga ezate akimaki mutu te na bangaki pe mutu te c'est parce que nazalaki na maki pona ko empêcher journée ya kimbango oyo les 25 on a ba fêter yango te azaki na maki ko s'en charger pour na mbula ebeta mukolonga je crois que bomona ki mbula ebeta ki banda 1h du matin jusqu'à 10h pour na ko empêcher bato na batambola te jour Noël ya église Kimbangis. Oui, ezaki jour on azaki na maki na kota ki maki pour na ko betisa ka mbula mukolonga wana po journée na EPS na matin je crois bien na benga ki pour na ko sinana émission le bitala muki ko beta le 25 munduki wana babato bamona ki mbula neta ki mbula ya bakake bandai ko beta parce que za minduki to bando beta ezana bato to beti minduki 2 ans na bango 3 ans na bango soki bateli bataso en vie biso to vanda suna mabele te. Mais Papa Sony nga kamoka pourquoi kamoka beaucoup ici. Est-ce que comment la prophète Simon Kimbangu congolais prophète o batomboni le la mokili mobimba parce que c'est ba valeur bayo za ko humilier ozo mona pamba est-ce que ça ko passer très moté matango sa ba makaba bongo okaka Sony te. Et ça n'a pas été ça n'a sonité parce que la réalité vérité ba bomba ngote et vérité ba cacha ngote parce que bango ba bomba ki vérité ba s'imposer biso to sambela kimbangu mais bato ba sambeli kimbangu je crois bien to tambola carte d'église de noix na yebisa ko mettre foi to vandi na bango to comprendre kimbanga ta mo meli diamba te et c'est écriture ba sala na carte d'église kimbangi c'est ça kimbangi bible na carte d'église kimbangi c'est lukani Bible na kati église Kimbangi c'est lukani tuna ba Kimbangi ça yebisa yo donc etumbano za ya bible ou bien etumbano za ya Simon Kimbangu etumbananga ezali mukanda na kati église des noirs zo lukani mukando ba bengi bible critique ya bible na kati église zo lukani et puis ba noir oyo bazali ba malien ba tanzanien ba gabonais ba nigérien na Congo aba lukani na ba spiritualité na bango ba ya kosala ni na Congo d'abord tant yo boya mukanda la bible ou yebisa mukanda ni obiso ba indi tout ça là pour kito luka pour mettre tout bientôt quand le banza na kati na OK mukanda na biso to sala mukanda te biso to nzamba tikala ko komata isika moko te nzambe a utiliser ka mutu na moment na ye apesi makoki alexi ke ndo yebisa mutu ngandi boy mutu na ya yebiso c'est réalité ba la force que les paroles s'envolent les écrits restent il faudrait au moins que non peut-être zaki papa autre merci aussi tant peut-être zaki ta papa Sony comme le papa Sony on a fait bon moité à okende mais ba kwa na si ba faut au moins papa Sony ta la bon moy a tika ba écrit quelque part alors ba o ba le kabiso kala il faut ba écrit ba tika ba indo ba tika pour que nous ba yebo se mutu bulanda pe Baindo ba mona que soto tike écrit pe bato ba lisakango bato ba changer pe vision écrit baindo ba noir biso na ko sala la nzambe pour biso moko tozali ba représenter ya nzambe biso moko tozali représenter nzambe biso moko le bato banda fondation ya mabele na biso donc fondation nzambe uta na Congo biso to komate poto sala ba histoire poto koma ba histoire ko eza lokuta poto tangisa bato ba tanga mukanda na injouté biso to sala kanga soki lelo ba pesinga pouvoir ya ko telema koloba lo biso nga azaki ba utiliser mutu mususu ba koki jamais otika mukanda po mukanda wana nde botaka bato ba komi ko bima mukanda des ordres bato bazoti mako parce que ba mibimisa ba église des noirs ne tata Kongo na zaki na bango zaki na ye komona ke lelo na kati ya Congo oyo ke ba église ozo mon église des noirs tout l'église wana eza ya biso te toyebe église moko te lokola ozwi lokola tata Congo Masambukidi bango tout baza na critique congolais te nani alata drapeau ya Congo mais soki na kati ya église ya tata Congo kuta drapeau ya Belgique eza na kati rouge noir jaune eza couleur ya Belgique ya drapeau ya Belgique tout le monde ezali pour la église bazo soutenir Belgique na kati ya Congo bazo soutenir mindele na kati ya Congo
Et tout maintenant réellement à la canine parce que les autres attaquer Simon Kimbangu chaque fois. En fait Simon Kimbangu. Alors, la personne à Simon Kimbangu ou bien la Bible la carte de l'église à Bangu. Matakaka. Po wana za koko nanga. Papa nanga ya nanga. On dit makaye. Nakondi maye aza ya nanga. Mais nakosala o basala na kombone jamais nakondi mabasali kombone. Mais dis-moi, on dit Simon Kimbangu, d'abord action ça on dit action o ezo sala makuna bato no bazuka kombone bakitisi. Eza lokola bazuka photo na bakitisi mais en réalité makabasa na kati za kombone eza makamba Kimbangu te. Donc la Simon Kimbangu pour na oza convaincu ni na malamu o ya ile tu kata pour. Convaincu ya malamu epa na ngana ebiso bia za ya na biso me mérita kite nga eloko malamu na mona epa na za ya na nga botani place mo na nga avali place mo na nga mais on a ba activité na ye na makamu na ye en tout cas zo mérité te ko na place ba chaka ye Kimbangu c'était qui na tout na chaque fois Kimbangu za nani bataki Kimbangu ba kante makamu na loba na banga mutu te na loba c'est clair là c'est Kimbangu c'était qui pour battre journée fériée Kimbangu c'était qui pour ba fêter na Congo Noël comme na komba Kimbangu za nani pas s'étendre le comme on a vu ça bango o eza actualité ano eza ya actualité mbulo ba monaki na ba Congo il y a le 6 avril ba moni mbula le 25 mai soki baza batamaele ba miyebela batika mais soki batiki te le deuxième année o uzasiko yoke o la musamili mono na ba signature ngal ngita la caméra wana oui autre bandeko oyo baza beaucoup plus na kati ya église Kimbangiste. Autre peu ba congolais en général parce que l'église Kimbangiste c'est l'église beaucoup va vendre toutes les églises à Moké, toutes les églises monene na kati ya mboka o mais yo on dit au sera combat contre doctrine wana. Tala bango message nous ko lancer. Bon message nous lancer na bato nyonso ba landanga bato nyonso o basambela Kimbangiste église Kimbangiste. Ba yebelo komo ke lit oyo biso tozana ngo tozafuna ko bunda bitumbo to bunda na bango. Ki trop siro bazana ngo. Na yebi ke bazana trop si mais ba yo aussi sa bango carrière. Quelle que soit force nini ba kozala nango na ko isa bango kaka. Force nini oyo zala ngo réellement le orubu tout à tolo o le bimio zo ganga partout dans la télévision parce que la télévision to ko pekisa te bande ko langa ya bola na pour muke parce que to ko pekisa mutute abimisa opinion na ye. To ko pekisa mutute à réfléchir en rapport à zala ngo parce que liberté il fait ça la liberté na jeter mais la liberté il y a presque liberté opinion mutu abimisa malba o ya zana ngo. Si réellement il faut ça convaincre tellement malba o ya zoloba nous notre téléphone les ali voilà benga biso pour démontrer réellement que makam azoloba ezali à le contact to ezali à solo alors to ko pekisa mutute abimisa ba ezaka ta motema mais bene to pekisa ko finga to boyaka alors papa solide to comprendre hier et tout manière beaucoup plus à attaquer l'église des Noirs mais beaucoup plus à cibler Kimbangiste. Pourquoi attaquer Kimbangiste o ya za ko cibler donc vous allez parler ma question ils ont retrouvé biso muto les questions troublantes ils ont to linato solana ye to yeba qu'est-ce qu'il va pas o ils ont déranger ye pourtant dans mon église Kimbangiste o que zali on est représenté ça à la République démocratique du Congo papa sonné talingi talon caméra wala et tout manayo ezaka ke l'église ya banoir ekufa la mboka oyo ou bien etumbana ezaka église Kimbangiste ekufa etumbananga ezali ya ko éliminer église Kimbangiste na kati ya mabela bakoko nanga parce que la réalité église Kimbangiste ezana ba Gabonais baza na kati ba Tanzaniens baza na kati baza ba africain ba Marocains baza na kati baza ba africain bango nyonso mais critique bazo memela biso eza critique na biso te église nini oyo mona réellement que église o banoa ba ko vendre la carte ba kota idéologie na pe ba bazala en rapport comme avec les ancêtres la kisanga église onzamba tikaka o mokelier moko le créateur atikaka oko kona biso atika ezati lelo zo mona bazinga ko baza emilie koko pe baza emilie ba koko na biso ba ancêtre na biso baza emilie na posa que question mona tuna que tout na même ba l'état na zo tuna même ba policier mais ba soda na ba cimetière na biso ba lukani ba cimetière na biso ba sala rani. Nous avons formé le monde nous avons informé population ya Congo. Trop si o Kimbanga zanango, o bata Kimbangisi bazanango. Soki bato saka, Kimbakabo basale les a Kimbangu ya solo. Ba obeta. Ba ba kansaté so ba moninga na vandi nien azolo bate, so to ba piroquette. So peut to ba tout moko te ko no to bela libo to ba loba non. Biso lo ba si recommandement ya ba ancêtre. Avant tout le bateau zelaki action biso to lobaka soki action et salami to sali to lobi tout ça bateau to bila to la kabino toujours to yebse to tamula na mbula mpona ko sili sa carrière bato nyonso parce que mbula na mupepe bato bazo cancela ngeza la te ba mona ba mbula ebeta même na katikata ya ba mona ba moya dégâts ya somo
parce que tokena bango jusque la suka kitro siko bazana ngo bato wana nyonso ezotangela nga baafrikain nyonso wana bango nde baza na volant ya Congo lelo ozomona lelo Kabila nanga Félix babilobi we biso ba Congolais mwana mboka nini na kati na bango entre président Félix oyo aza ndeko na biso lelo babengi président Félix oyo aza président ba Congo oyo azokamba ba Congo bitumba na bango ba entre Kabila bazokana te mais population ezosubir bapeine mosusu baliwa mosusu ezozala brusquement mpona bango église kimbangi tokani te ke soki bango bazwi bango nde bakoki kodirige mboka bamene baenquête moko sérieusement mpo lelo Congo ezala fort l'église kimbangi sinye mutu asesi baélection oyo ya magui nani kadi kadima ase conseiller kobebisa susu réputation ya bakoko na ye kadima asesi bafausse élection bacritique moko biso tokendaki da koyebisa bango clairement nga alobaki yango bene va élection na mboka oyo bansete baboyaki yango soki basalisi baélection bakovandaki ma te séparation entre Kabila na Félix eza séparation oyo bato église nde bato baluki yango eza Kabila na Félix te Kabila na Félix baya bafrère baza bandeko ntango basalaki passation de pouvoir na bango bazalaki ya mpe mais nini esaliki bango bakabwana bato église na bato baluki yango bamokuna baza na kati na complice ya koluka ke Kabila na Félix basalani bakabwana bato église bayokani lelo bato bazoluka basala humilité balongola babomaka oyo bakanga Kabila eza bapaster eza bato église basemer de trouble bamalfaiteur ce sont les pasteurs d'église oyo eza na base ya malédiction na mboka na biso bango nde bazobebisa même politique ya Congo kende otala kuna okuta bana bapaster baza kuna mwana ya Kawalesa Kabundi Walesa certain Kabundi Walesa nayebaka te nango benge nani mais mwana aza député na parlement kende otala omwana lelo bapaster bagode mpo lelo basala poison na parlement babunda mpo na mbongo epi yo moko oyebi bamakambo wana lelo oyo ozomona lelo bazotelemela Constant Mutamba landi vi justice normal ndenge tolobaki ndenge nayebisaki mwa pasteur alobi biso bansete toza prêt ya kobunda mpo na mboka na biso tobunda mpo na bato na biso ntango Constant Mutamba andimi kokata prison ya bato oyo babomaki soda wana policier wana nini ekomeli Constant Mutamba badosie bandi kobima bandi koloba Constant Mutamba yibi Constant Mutamba asali bopo parce que bayebi ke alira ye nango eza ya kodomine pouvoir na ye emata likolo ya bato ya mabe na kati ya mboka apprécier pouvoir pour bino aset na ngabla bino côté ba makabata ba set ozo ko apprécier pouvoir Constant Mutamba azotambola na normal azotambola na normal na ndenge sengende munde mutatambolaka azotosa mide kwa bakoko na soko ko ina mbeba azana droit ko peso ba sanction o ezo mériter peso ba sanction alors bref otala siko apport ya ba église nous on lui ko interdire ozo ba ke église wana zo ma désordre na mboka yo siko église ni o moni peuple congolais o ko pesa espoir pour le cas avis va ampo peuple congolais mito une église mota ko pesa espoir tout c'est les malfaiteurs mutu aza normal na kati ya l'église wana azate bamba moindre autre ko servir nzambe na biso kasi pour est-ce que nzambe ba servir ka biso to hotel sa bango ne servir nzambe bango bazana ndenge hotel sa biso te na uti ko yebiso na lobby semaine to sele mission na cimetière parce que bata la pouvoir to sala nango na cimetière parce que pour pesa plutôt banda ko lakisa bato lolenge ni bato bako sambela lolenge ni bato bako luka ko invoquer bakoko na bo parce que miracle sala manakata mabele bango balobi eza ilanga biso te bilanga eza te tobengi mpo tolobango parce que na nsima kolobango ezala yo moko mona minduki ebetama na mboka parce que biso tobetaka minduki tobangaka te tobetaka minduki bataki mbangisi ndenge baza wana tobeki le 25 baofete te mpi tosali yango mpe ekokisami soki tozela bango siko le 6 avril soki bameki lisusu tokobuka bambula ekobuka esala sabotage ya somme epuis na ye soki kobenga parce que bandeko toujours baza na baplace ya mabe ta bamoni mbula eza likolo te babongama de ya balongwa elanga eza te baomonaka bamoyi toya bamoyi wana ekosala mpe na badeka très bien voilà toza na chef Soni oyo azali moko ya église nzanza mabele biloko mabele na pouvoir ya mabele liso nzambe avancêtre liso ya nzambe avancêtre toza na awa tobeta masolo en rapport na oyo etali présence ya baéglise ya kati ya mboka na biso mpona azo koakize baéglise ezali na base ya badésordre baéglise esali kelelo me bapoliticien bapena kopotanaka baéglise esali kelelo oyo bafoye mingi ezwa problème mais otala maye azali koloba yo ndeko ozali kolanda ngai bakala korefléchir baka koanalyse parce que alobaka baloba mosusu tokobeta yango kara mais eza malamu te peut-être baretombe yango toyebi te ntango tosobisa baloba nde seri tobeka koréfléchir
Il réellement allé pousser pour le babaloba wana. Est-ce que c'est que le babaloba est-ce que m'appelle 4 moté manaye ou est-ce que le babaloba n'a pas sentiment. Mais moi je sais très bien que moto ko benga jamais mbonda ekolo. Ça pousse la peine naé à cause le boko na poche parce que koleka mon ekolo faut futa mbongo, on le ko felete. Vivre na musala oyo. Abisi mi solomier mi aye afuti pour aller makambo, c'est qu'il ngafala zango au sérieux. Donc ça peut ko interpeller abilo bandeko, pour réfléchir maloba naé. Ozali koloba est réellement azana zeto azana zelate je peux seulement maloba ozali koloba et que essaye réellement que on répondre droit de réponse ezali réservé benga biso ba numéro là pour pesa micro la biso pour tchel boso caméra la biso pour oloba oyo okozana ngo besoin de manière que nous ka tous pour réfléchir voilà moi mboka papa soni donc il m'a solobi mais moi regret dans ezaka na ndingo meloko attaquer beaucoup plus service qui bangi c'est la kaseki. C'est ça qu'on a gagné en auto ou bien à distrait dans le Kidiba. J'ai compris que pour attaquer l'église Kimbangi, c'est vraiment combat na yo. Et tout le monde, c'est ça toujours répéter na yo. Mais la zone est sur la deuxième volée, deuxième casquette, c'est ça comme chef coutumier. Et le oyoyo, le chef coutumier, mingi sont allés dans le bimalage. Dans la poche, il y a la ponzi à Moka. Or, vous savez que chef coutumier a eu la famille, bimanga, et poni, et kangi chef, et présenté. Mais le autre jour, chef coutumier, il m'a dit la poche à l'autorité à l'État. Nous avons solo là ancêtre. Est-ce que chef coutumier on a quand on vivre à combien d'accord là ancêtre parce que ou bien ils existent comme des de la Mboka. Merci pour na mutuno tuninga. Et là on a répondu le moment on a répondu pour population balanda biso. On a oyebaki. Chef coutumier azali ko la gardienne ya mabele. Aza mukengeli ya mabele, aza sentinelle ya mabele. Chef coutumier ateka mabele te. Aza na droit à côté kata parcelle mon côté même 20 même pas moko ya mabela teka chef coutumier ateka o je sais moi ba ko babilo chef coutumier qui chasse ko ba millionnaire eza ba chef coutumier miyibi o ba utaki libano na yebisa yo ke ba église na bango ezali ba église des noirs ba kiso ba otambola na ngo eza ba kisa nike nga na otala na Congo na otala na mona na mona kiso ile kinga na makasi ezate ba to ba kanisa ke ba ko isanga na beta tout akoisa tout le monde naza si na ni monde c'est alobaka papa mwana nseme alobaka mais parce que pas que se trouver na parler mana bi passe ba osuka avertir bis na bi passe ba osuka toto loba aba oya na bango te bi bango ba ya luka pouvoir ba ya kana bango yo olanda kazela ni monde nsemi na zela mwana nsemi te po mwana nsemi azala ina biso ensemble mais trahison na yende sa biso to sukela ye to sundola ye tango zo bunda lit o to zo bunda le foye beloko moke na bunda lit o pona ko lokola bandeko na ba kongolais na passe toko zo bunda lit na yo ko kende ko la na mbongo parlement te tebi bango ndako batonga parlement ndaka miyibi ndaka bato normal te mutu normal o ayebi vie ya mutu akokota kuna te ndako neza mbongo bazika ba pese mbongo tina poche na bimi akeli pourtant le chef coutumier zo bi na poche ya ba autorité politique administrative pona yo o jijango ndeni ba bonheur bien za ko eza ko mema malheur ba memi yango biloko ekauki na mboka naza na posa ndenge biloko ekauki nzalo to ke nango oyo azama kati bazo mtafi social pasanga na bazo mtafi social totala bango na Congo so bazo mtafi social mabulu ezangi so basipa ngo na utai ko yipso na lobi mabulu ba zipate take lango so basipi mabulu bambula ebeta nelanga taka mbula o nazo yebiso alelo ba mona bambula nelanga na obetisa bambula parce na otambola nzena otala bona ozela ka ba de makaba na musala ba ojuste sikoyo posa na biyo pese ezalini posa na yo na basetu totambola bango po biyo baza kati na yo posa na biyo pese ezalini posa na biso ezalaki toboyaki ba élection na mboka na biso tellement ba élection loko c'est salamaki déjà salamaki tout ça la sécurité chilombo la pouvoir le surtout luka parce que to luka to tia impact to so soit arrière to tia impact yango na ba parisien bana mboka na Congo basala musala sote équipe nationale ya Congo to mona ka ba bajo ba libanda to bana biso bazana importance te baza ba congolais négatif mutala na puta za congolais te yeba kango eloko na biso to bunti tikino na suka yozo traka ba sena bango ezo lekati ba mati ba beta te leopard ba uto zo ya bana miki ba uto beta mata balongola bango ne pona ne ba yeba kate ako beta na bango na yebisa ko finition na bango ezaka zero ba koma te pour zo senga ni tala caméra eloko to senga na bango eloko to senga na bango batika mindele maboko esimba makila ezana droit ya kosolona ba ancêtre na biso ba oyoka yete oyoka te bako sala ndenge siko poto ke na kimia siko poto ke na kimia loko to sengi na bango il faut ba fanda bango no to solana bango baluka yo baya ko luka biso
souvent to solo en tête na bango ezanga baya ko luka biso mais numéro 1 ezanga le temps na bengo awa au mona balobadage mo balobake mwana soso atondi na nzungu c'est que maman nazana se omona yo bakomona ondenge ni tala caméra bakomona ondenge ni adresse nanga des jours sana ngo so bali mamona baluka yo ba localiser yo ya na ndako nanga o ya na bango tina ndako nanga pena yebisa ko clairement lobi mundu ki moko ebeta tu ona yebi mindu ko ngana obete beta mais o bango babete ebeta mate imbango bazala trop sécurité que ba obunda na soni ba kokate ata kimbangi nyonso balandanga bayokanga bien pe ba chef coutumier nyonso balandanga eza na chef coutumier azawa te ba chef coutumier o mona bana nyonso bazana nomination ya Belgique imbanga za nomination ya Belgique ngana nomination ba ancêtre les rois zingankufo ba koko batikela ngane pouvoir à mabele et puis bango te non sona ba ba distraction pas ezana mutu okanga muno kaza te ezana mutu pa opusa na place nanga mundu ki moko ebeta te bango bazana mindu ki esalami na maboko ya bato et miloko basali mundu bazonga na mabele nanga yango na uta ko yebiso na lobi osa donner mission moko na yo na cimetière mission tu etikali to sala nango na cimetière on a la musa milima ba ancêtre sikona la kisa bango siko ndenge nini omona ba démonstration mabele sala maka wa bonda ekolo bagasi d'actualité toujours continuer to mokele boke moke na sukana papa Sony ozali vraiment liste ya ba ancêtre lobi ke yende réel ba tumbale ezali pour luka comme ma kimia na kata République démocratique du Congo mais beaucoup plus azo senga na ba autorité ya mboka topé na ba liste ba kimia kota mboka ba kutana na ye ba solo na puisque yende azali liso ya ba ancêtre wana zali maloba bibi kata mboka kata mokonoko na ye bolandi to kopesa moto lo bate to boyinde afinga ofinga mafinga ana mondeko le kalaka te parce que mutu azako sa réclamation na ye tellement que Congo ezako appartenir na biso surtout moi tu Congo so sa réclamation na ye to koyamba pour sa réclamation na ye to finga nde to kolinga te mais na sengi na yo ndeko zo na biso na ngambo le sika ozali yo pe meka ko réfléchir na ko kanisa est-ce que Maya zali koloba est-ce que convaincre biso ou bien ko convaincre biso te est-ce que réclamation na ye les réclamations ezali comme ma bonheur ou bien ezali comme ma malheur chef coutumier bazali mina kata mboka na biso ozo bima ba pochi na bato okomona chef coutumier biso azali muyazi mutaza muyazi akobi chef coutumier na kata Kasai Kongo mboko mutu ali mukongo ya ba Kongo akobi chef coutumier na wapi na Kwamuna na Kwango akobi chef coutumier na wapi na pona na territoire Idiofa mutu azali mongole akobi chef coutumier na wapi na Kananga. Est-ce que bilibwa ba ancêtre tango yo tamulaka bongo okoyoka yo mutu na mutu esengeli ayebake azala mabele oyo nzambe apesa ye eza tribalisme te surtout ba congolais mais mutu na mutu azala mabele oyo nzambe apesa ye pourquoi parce que tango azala kata boka oyo ya nzambe mabele oyo nzambe apesa ye et ko permettre à vivre en commun na kona ba ancêtre wana tango likama to likambo zali koya ayebi munoko oya kolelela bakoko na ye pour que bapesa réponse biyano ebima et que problème mabe oya ki ezala atténuer mais tellement qu'il va se continuer à faire ba poche ya ba konzi ba autorité politico administrative okoza mutu oyo azali na munoko mboka wala te okomse bokonzi kuna akolela ba ancêtre na munoko nini est-ce que bibo ko yokai ba érosion zala parce que beaucoup partout c'est pas cette bosani et tamboulé la biso vous avez bantou vous avez africain tout ba comme ma kimia kati ya bolingo ya Congo mais là on était réclamation pas Sony face à ba église on est na okota ti na bolingo zakala munoko na yemoko papa Sony comme que na suka na lingi siko utala caméra wala et tumbana yo bien ba église tala ba église surtout za kata Congo sur 2 minutes solo la bango et c'est bon message oyo za pas c'est tout kani kimia et c'est bon message oyo za la église sur tout bana église ya mindele to bi uti bana mindele comme belé ba protestant ba catholique ba franc-maçonnerie sur tout peut to ko na église ya ba yindo zali awa église ba yindo belé mon état ba ko ni yo motanga ba ko solo la bango pendant 2-3 minutes pour continuer. Bon, merci na pona o wana ebisinga edo ko moko ya mukristo na kana ebisayo Joseph Kabila a travaillé dans les villageois. Moutazan a droit de représenter le Parlement, pas de chef coutumier. Pas de droit de aller à la place de représenter qui tenait ma belle fois de chef coutumier.
Kwanza chef coutumier oyo ya solo ya wuti na maboko ya ba villageois bango moko bayebi ke oyo ya biso nde chef coutumier na biso nde azokende ko représenter biso. Mutu akoza comme un député pour na kosala na kokende koloba. Il faut azala mwana oyo ya wuti na mabele na normal. Po to mona ibatu mususu muluba mutu akebima na bandundu muluba zo bima. Mutu ayide pesa bimi akomi député. Koyebi sanga siko mutu muluba na bimi député aza mutaba na bandundu. Awoloba nini po na bandundu? Ayebi loko awoloba te. Mais ce que je pense que le oyo ezali interdité dans mon moka akena pour la province. Prenons exemple. Yo ezali le oyo Yo fat. Oui. Vous avez ça. Oui. Ici c'est ça batterie baumbo. Oui. Fait que yo vandi awa. Parce qu'on comprend réellement que papa sodi oza éthique pour ça malamu sigo. Après ce chance comme député c'est ça mabi. Yo kana ebiselo moko. Mabelo na bolongola na kombo lo beza mateke mabela baumbo na bateke. C'est ça. Jamais. Wana za fo adage. Soki ezalaki ya bango. Pas autochtone de bango. Papa soki ezalaki ba ya bango me mabele fongwa. Ba histoire ko ba beta c'est faux histoire. Ya on a biso na lobi ba ancêtre batikala kokoma te. Parce que bayeba ikaka so ba komi mutu akozwa ngo abuki pe lokuta. Sikoyo toza out tozali na ba Swahili ba Congo ba Luba na Bangala. Surtout muluba bimi lokola peut-être muluba bimi député la bande yo mona mabe pourquoi parce que eza mabe akokoka te kokoma na dimension bato wana bazali. Akokoma te? Le mutabalu akoma député na côté. Jamais. Aki abot SSA batabandu ba bote ba de côté bazaki. Apa mutabandu ndabote mine côté azaka mutabandu na yebi nini? Ayebi na bandu. Ayebi na Équateur. Par là, c'est quoi? Omoni même ne omona lelo omoni ke omoni président de la République. Alors, la vie de l'église voilà. Yango wana eloko na wesa. T'as la caméra, caméra. Joseph Kabila a travaillé d'abord un aba villageois. Mboke tambola imalamu. Elisa ya tamboli na bapaya. O ba parizo ba uti libanda. Mboke ku filibera mboke la lipongi. Congolais ba uti libanda. Ami sosola ye moko. Wa ba congolais te étranger. Congolais za kuna te. Tongo moni mutu même ata lobi ke ngana bodi ngana mwana Congo mais soka lala ka wata za congolais te. Joseph Kabila ta tabela na villageois aba vaseli no molaki malamu zena katambo. Bon ba avancement makamno sezala ki mona ki findingi zala ki film service social zala ki à l'aise. Pour débordement na yeka tango apese Félix pouvoir ta basala alliance na Félix na pouvoir. Na 18 Joseph Kabila yo Congo zaki malamu pour le Congo zala ki malamu. Et kotikala ko zala ka malamu kolonioso. Et puis eloko na web selo komoko muta osala plan quand Jésus abila kokate. Muto pa koluka poisonner Félix a kokate. Parce que nous les ancêtres toi na sima bato na mibale. Bana mibale bata ba inosa basala ki alliance na bango. Ozo bunda sikona ba o basali ke bango bakabwana. Tobino bobatela Félix Sekeli bobatela ye. Bobatela pe Joseph Kabila. C'est bozo bunda ya bato. Ozo bunda na bato o basali ke bango bakabwana. Bato banani. Bat église. Bat église. Bat église bat basala ke Félix na Kabila bakabwana. Toyebi bango. Toyebi nyonso séparation ya Kabila na Félix. Séparation ya Kabila na Félix. Et ça église. Biso to telemeli ba leader ya église wana soki balkanisa ke baza trop si baza likolo. Biso na bango to osila na mabe. Alors to comme la souka, ta ba leader ya église yango, mais quand ko énumérer quelques leaders ya église yo mona réellement ke bango bazali ba mis désordre. Bato mis désordre na Congo d'abord ba leader église et église kimbangiste. Papa Kiangani na otanga ko mona mettre fano rappeler place azali ala nanga bien. Ayo kanga pe bien. Nazo mona yete nazo banga epete mina oyebise clair na manqué yete na fingi yete mina oyebise vérité na ye. Ayebi kaza congolais tatika Congo libre. Ayebi ke volant tambola na ngwa biso bakolo mabeto sala réclamation mabele na biso. Apesa biso loko tozana ngo posa. Kiangani za ya bato biso bakolo nango. Tele mpona oyebise ke justice mabele pe sala musala na yango. Soka boyi nkamba na to koisa ngona se mbule koisa ngona se. Après badana nsusu tozali na église catholique. Bato ya senko nyonso balanda biso. Babe Chole na accomplissement na monseigneur na bango nani Ambongo. Batika mabele na biso libre. Soki batiki mabele libre te baola la pongi te bavanda Kenya. badana nsusu Et complice na ba pasteur nyonso. Tous les communes ya ba pasteur. Toi tu as ba pasteur. Pasteur ni yomuna réellement qui a frappé ko la ninga mabe. Te ba pasteur fa wana ninga mabe baze belé. Baze belé mais otanga kami balé. Mukuna na walesa. O baza ba très mabele na biso. Walesa bibase na sala. Ngambo na victime walesa yebi yango bien. Ba mise en scène ça sala na une église na ye. Na sivanda na fanda na église na ye. Na yela ye pembeni. Ba bi kaze lo côté.
Robert Amazon, c'est pas trop bien souka. Du bon au Sénat, auto sololi parce que tout le monde a sauté dans cimetière là. Oui. Oui, dans le cimetière. Oui. Tout le monde a sauté sur une télévision comme attend. La caméra voilà, ça message à souka pour te retirer. Message à souka na pesa na ba congolais n'est pas landa biso. Oya okota likambo za na maila okota ngo. Donc to yo tika mokili po motiki ndako no tikina bana. Parce que nga batute, nga na nga molobeli. Bato batindinga na loba, bazali. Bazo luka muto nyonso koluka oya Monica za makasi na lobaki bien abenga yo aleka na télévision loba. Soki bakoloba ngulungu lebele ba opere le bapi na bango. Ebele ba ozwa milimo na bango. Eloko na oyebi soka yango. Répondre na 9h na 10h mwana akei. A répondre na 9h bandekone bakei. Ndenge to senga iliwana ba pasteur nyonso ya Congo so batiki te baliwe ezokota na bandako na bango. Ba vanda kimede. Merci. La souki. Voilà. Merci beaucoup Zaki papa Sony listo ya ba ancêtre de Zaki na kati ya plante o na kati toujours ya repesa no masolo na o Italie ndenge nini ba église ezali koboma mboka na biso République démocratique du Congo ya malamu ezali ke afingité a garder bande na ye mais à lobby o ya Monique c'est pélicité droit de réponse est réservé dans mon surtout. Je peux réfléchir, analyser, malobanae, so Monique o à lobby et c'est pélicité. Ba numéro mon décolle ezali wana benga mon décolle magazine d'actualité. To Robert Masolo pour que yo peut hôtel ça réellement contraire na o ezali makasi. So Monique c'est pas malobanae lobby, il a toujours na neka to réfléchir ensemble. Ça n'est fini derrière les caméras là, je vois il y a la présence d'Igri et Igri Dema tête pourquoi pas Benjamin Kilunga avec Wilfried Samba là doit toujours à la présentation de cette belle grande émission par excellence Monda Ekolo. Beaucoup de gens s'abonner massivement dans le chaîne YouTube de Monda Ekolo officiel. Et en plus, bon, sur l'activité, la Milo Bengabiso, Tourouya, collection avec impact d'idéologie. Dans la chaîne télévision, bon, Arabiso, beaucoup de gens toujours pour toujours que ce soit la chaîne pour que bon, partout dans le canal plus dans Katia, République démocratique du Congo. On se retrouve prochainement à l'édition de Sika. Jusque-là, restez branchés sur les restes de nos programmes. Je vous aime beaucoup plus. Bye. Nous sommes Marché Express Bureautique Med en cycle. Nous vendons pour vous des matériels informatiques tels que les imprimantes, les photocopieuses, les produits consommables, les cartouches d'encre et tant d'autres. Ici chez nous, nous avons une expertise de plus de 20 ans dans les domaines d'impression et de fourniture de consommables informatiques. Sur tous vos achats en ligne, tapez www.congotonnerre.com. Mais c'est vraiment un marché informatique. Commandez aujourd'hui, réceptionné dans 24 heures, stock disponible partout en République démocratique du Congo. Voulez-vous apprendre et devenir journaliste? Les centres de formation médias indépendants procèdent au recrutement des nouveaux candidats pour une nouvelle session. Que vous soyez diplômé d'État, homme de Dieu, docteur ou qui que vous soyez, les centres de formation médias indépendants met à votre disposition les filières ci-après. Les journalistes, la prise de vue, le montage vidéo. N'hésitez pas de nous rejoindre car ici, la formation se donne avec les professionnels des médias. Chez nous, c'est de l'expérience et du professionnalisme. Nous sommes les centres de formation médias indépendants. Pour tout contact, appelez-nous au plus 243 83 053 97 27 ou au plus 243 89 81 81 097. Je répète, au plus 243
83 053 97 27 ou au plus 243 89 81 81 097. Tu as mis mon mboka na plateau oyo na cadre Congolais congolaise yo mutu ozalaka na idée ya développement ya RD Congo magazine bonda ya ekolo baleki ya Yezu apesi bino opportunité ya koya ko exposer ba vision na bino pona bolamu ya ekolo mobimba botala bino moko tomesana koyamba batu na plateau na biso po mutu na mutu atalisa vision na ye yo mutu oza na ba idée ya malamu olingi mboka ekende liboso magazine bonda ya ekolo afongoleli bino ba porte yaka o contribuer na développement ya mboka RD Congo oyo ayebi ke aza vrai leader sala lokola baninga yaka na plateau na biso parce que eza seule adresse oyo eyambaka ba leader ya makasi pe ya solo to abordaka basi nyonso lokola politique économique socio-culturel religion pena basije mosusu oyo ezo contribuer na développement ya mboka na biso ko ba ye bakoya ko seleka rapport ke topesi mutu place tel ozomona soki désordre ye eza bino nde bokendaki na terrain nde botie désordre et nos chefs coutumiers ozomona ya on a lobi que makambo wana beaucoup plus to condamné ba chef coutumier te voilà okay. Déboulonnement à la base de ce qui arrive en RDC stylo rouge mais d'abord je vous rappelle que stylo rouge système de déboulonnement oui stylo rouge ya chef de l'état on dit ancré si là qui soit quoi qui dans l'océan pour le bas qui on à Londres balobaki mo parce que tout ça bana ko satisfaire ba besoin na bango te o ezaki pona ba intérêt na bango tout ça longwe ba na ba comment le poche na bango ba luka masina te ba on eza ba mascarade oh non biso population ba masina totemi lokuta ba luka ba poche na bango ba zo luka mbongo pona ba à la base à la source to kanga bango siko pena na bandako na bango ezaki te kamba ko za nzela asala mbeba asala likama te ba ko zo pena na kata bandako ko aza kuna ba zuye ba luki ba e ba ko esko pour accuser urbanisme a coupé sa autorisation. Dernièrement, na solo la qui n'a chez les disons ya urbanisme tu connais donc na maziba a cause de autorisation de bâtir. A biso comme on en tout cas bourgmestre kanga yango benganga. Osuma ba jama wana. Merci de comme pandisango. Bokeba ba maladie mingi eza ko ta bloc de zali kolia. Nyama o tozali kolia tokotisa na nzoto eza komemela biso bangambo ebele kuto te koloba awa bakaya ba mort naturelle eza na banyama mususu sia mikufeli yo komikata o tekeli baninga mais maladie ya ba mpox bozo monte te zo kutepa ina banyama ndenge kaka bozali komona bango pe bazali balide oyo bandimi ko participer na développement ya ba quartier commune pour que mboka ekende liboso yango biso na magazine bonda ekolo to bengi ba leader ya solo pe to beteli bango kambonda en tout ce qu'on était la commune na bino numéro na biso zali yangwana ya